doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, boyebi, actualité, ezali, oyobino nyosotu, boyebi. En ce qui me concerne, j'étais vraiment choqué, sidéré en même temps et puis ezalaki vraiment affligeant. J'étais affligé na mona ba makambu ya boye eleka na mboka oyo tozali nango ya Félix Antoine Tshisekedi. Yango wana lelo par rapport ya ba dire oyo, par rapport ya prise de parole oyo, honorable Pululu azwaki na kati ya parlement, tosengi na bakonzi, il faut vraiment enquête moko parlementaire et salama. Parce que ba koki ko lekisa yango kaka boye te. Ba fakwa ba leki na kati ya mboko yo, ba formaki bango na kanambe, ba tikalaki lisusu. Boye bibino moko président de la République aloba yango akamwa na makambo ya kifakwa oyo ezali na mboka na biso pe a kritikaki ba juge oyo bazali kosala musala malamu te na mboka na biso parce que apesaki bango confiance mais azali komona ke musala baza kosala ezali yango te. Sala makambo mususu mais juge ya fakwa ezali pasi na mawa na motema. Avant to développer ba makambo oyo tozali nango na sujet na biso ya lelo tokobandana nu na séjour à président de la République Nabiso Fachi Beton Boyebi Azali na Londres Boyebi Azali président ya CEAC Azali président Oyo na Afrique Bazali ko Tchamotema Azalaki na Londres ba witi ko yamba epe na roi Charles III donc vraiment Boyebi ke mboka na biso na makambo oyo ya réchauffement climatique mboka na biso ezali penza mboka oyo batu nyoso tu ba pays nyoso tu ya mokili bazali kozela oyo ba bengi ke RDC bazali ko ba yango pays solution donc to la Sabino donc na ba image botala séjour oyo ya président de la République na kati ya Londres. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres, en provenance de Kinshasa, pour participer au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. Invité par le Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022, dès 9h45 à ces assises qui accueillent plusieurs autres personnalités œuvrant dans divers secteurs d'activité. Des sujets abordés devraient toucher par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité auquel il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractif. C'est justement sur ces questions que le président de la République devrait en principe s'attarder au cours des interviews prévues avec les Times ainsi que le Financial Times, deux tabloïds britanniques. Chaque année, le Financial Times invite des principaux dirigeants, décideurs et hommes d'affaires du continent africain pour discuter des politiques, économies et perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs qui touchent à l'Afrique. À Londres, comme à New York il y a un mois, Félix Antoine Tshisekedi est resté constant dans sa démarche d'un Congo qui ne cache surtout pas ses intentions de prospérer sans pour autant sacrifier sa souveraineté. L'invitation du Financial Times a offert une tribune de plus au président Tshisekedi
pour ouvrir davantage les portes de son pays au monde des affaires britanniques représenté à ce sommet Afrique. Exhortant ce potentiels investisseurs à ne pas considérer les faiblesses de son pays, mais plutôt sa volonté de changer, le président de la République a rappelé que la considération de pays solution au changement climatique reconnu à son pays ne lui donne pas le droit de sacrifier sa population dans la pauvreté, d'où l'assurance d'une utilisation rationnelle de sa biodiversité et de ses ressources naturelles, au travers notamment l'exploitation de ce bloc pétrolier et gazier. Dans l'interaction qui a suivi son allocution, le chef de l'État congolais a encore une fois dénoncé le silence flagrant de la communauté internationale face à l'attitude du Rwanda, déguisé en M23 et qui mène sereinement son agression sur la RDC. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte ici par cet événement pour dénoncer cette passivité et parfois complicité dans le traitement et la considération donnée à la couverture médiatique et politique des événements ayant cours en Afrique, et en appelle à davantage de responsabilité et d'enthousiasme quant à la capacité de cette Afrique à garantir la sécurité de ses populations, mais également des investissements qui y sont développés. Sur base d'une bonne gouvernance, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré le monde des affaires britannique de l'assainissement progressif de l'environnement des affaires dans son pays. Les premiers arrivés seront les premiers servis, a-t-il lâché d'un air amusant et franc. Si vous attendiez que nous devenions parfaits pour nous approcher, je ne sais pas si ce jour arrivera. Je crois qu'il faut observer ce qui se passe en République démocratique du Congo et il y a un signal fort de volonté de changer les choses. Nous avons encore des défauts, nous avons encore des faiblesses, mais c'est notre volonté à vouloir les changer, les rectifier, qui doit vous encourager et non pas la situation qui prévaut actuellement. La question de la préservation de l'environnement, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, l'hôte du Financial Times 2022 a donné des réponses appropriées à la thématique retenue à ce sommet avant de quitter la tribune. Les applaudissements de l'assistance rassurent du leadership sous lequel le Congo tient de ses deux mains son ouverture au monde et sa souveraineté, bien que menacée. Puis le mot Boitolanda, on est allé actualité, il y a président de la République Nabuso, bateau babandagi kolo bakeo, président de la République azo voyager pamba, président de la République ba bengi c'est sur invitation parce que ba msusu bazo quand ça président de la République Nabuso azakaka président simple boyazali na kati Afrique, président azali na ba présidence ya masolo ebele Afrique donc soki likambo et salami azali wana pona ko représenter Afrique Nabuso donc il pouvait se passer na ba voyage oyo azosalango par plaisir parce que ye amona pe ba mboka ya poto ebi mboka poto avanda batambola ebele donc mboka ya poto ekoki kokomisa ye na complexité soko azali kokende parce que bazali kobenga ye tolinga mboka na biso lelo toko développer makambo oyo toyebisaki bino ya sujet na biso ya lelo oyo ya honorable Pululu oyo apasaki devant ba député alakisi biso ke ba fakwa nano basilité avant de développer yango tozali ko yebisa bino donc actualité ezali boyebi le 29 samedi 29 le 29 octobre na mois oyo rendez-vous ezali moko na niveau ya Kisasa ezali concert oyo la grande star Fally Ipupa oyo penza zali kolongola mboka na biso sonio azali ko représenter mboka na biso na côté ya musique donc na ndenga ko sakana te boyebi awiti kozwa disque d'or na ye donc ils appellent certifié on a kata France ezali disque d'or ya pamba te donc Fally Ipupa akobeta concert monene le 29 donc to la Sabino bande annonce auto salaki pour na concert wana. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Le 29 octobre, rendez-vous ezali moko na stade de Martyrs. Rendez-vous, il y a concert du siècle, il y a Fally Ipupa boye benza ki awitu kozwa donc disque d'or certifié, on a 4 fois disque d'or. Donc Fally Ipupa botalaka ya on bo monaka congolais motema mabe. Congolais lingi muninga de botana na star neti Fally Ipupa.
Botala ndenga bandi carrière na solo longo pa Kofi afinga Kofi ta bandi ma solo ne premier album oh ba yembela ye ba betele na bandeko na ye ya quartier la te yango ne simbi deuxième fois simba te aye bout deuxième fois simbi troisième fois simbi bandi ba featuring ba tutu ba zo seka azo sala ba featuring ezala boité ba tutu siko ba banda ba featuring bon moi kazaki na avance et puis mutu mo kazo solo la bien Fali Ipupa aigle, Fali Ipupa za numéro 1, toute tendance confondue. Wana sanangage que moi za numéro 1. Mouto za contre Fali za bien te, za mouto mabe. Fali azo pesa donc lengi na mboko. Fali petit nanga Fali. Obi ke Fali ko bomo na bilenge. A bomio na bilengi yo daye ya tikali. Bilengi yo Fali pesa. Donc Fali azo sala honneur ya musique congolaise donc yango na osenga na bino nyosu le 29 donc na stade de Martyrs. Tout est soutenu par patriotisme neti donc honorable Zak Alobaki to soutenir Fali par patriotisme parce que azali ko représenter donc mboka na biso na mokili mobimba na côté de la musique on est fier biso ba congolais d'avoir Fali Ipupa comme musicien ya mboka na biso. Bino moko boito landa donc rendez-vous ezali moko le 29 avec Fali Ipupa na stade de Martyrs na habité soki bato mususu bazali ko kamwa bazali ba misusu bazali ko ndimate ke Fali Ipupa a retourne sa stade na Fali Ipupa zana habitude ya kobete puis public a Fali Ipupa ezali kaka ya ba congolais te ezali ya ba africain nyo surtout ba ko wita partout donc na kanisi disque d'or na ya zui ezaka ka ba congolais mutu ba sombi disque wana te ezali Afrique mo bimba et puis yango na tozali ko senga penza na ba konja mboka Fali Ipupa azali ko mérité passeport diplomatique donc azali ki libanda kendaki tourner na ye et Amérique partout donc denga zongi boy denga pa yé na disque d'or donc a 8 libanda 8 ko bunda memeli biso coupe parce que toujours ba coupe kala depuis ba léopard toujours ba coupe sous-souté donc vraiment Fali Ipupa toujours ko senga na ba konji Fali Ipupa ba pesa ye passeport diplomatique na ye na kanisi Fali Ipupa soki ba pesiete na moni mutu mususu pe oyo ba koyi ko pesa te donc Fali Ipupa azo mérité yango parce que azali ko sala honneur ya mboka na biso na esika bapaya azali ko memela biso ba coupe ba trophée azali ko memela biso biloko oyo ezo tombola kaka mboka na biso donc boyebi ke Fali Ipupa lelo tozo tourner émission oyo tozali mercredi Fali Ipupa zongaki déjà hier bomonaki retour na ye na Kisasa donc dengi batu bayaki metro bandana Nicolas Sabino message oyo honorable Zakari Babasu na Adi Londoli bobi ke honorable Zakari Babasu yemtu azali ko organiser makamnyo surtout na côté presse bazalaki na Bruxelles kuna na monaki pe dekos muko kazalaki wana na bandeko mususu tokotiela bino donc message ya Adi Londoli le célèbre beau comme un dieu na honorable Zakari Bo yoka oyo balobaki suite ya raconte na bango oyo bazalaki na yango na kati ya Belgique. Nous sommes à Bruxelles avec Zakari Barabas. Bruxelles qui brûle tout seul. Le Mola. Je confirme Adi Londolé, le plus beau de tous les journalistes et présentateurs. Bon comme mélange, forme et déforme. Qui a dit que le journaliste s'appelle Azalakate? Rendez-vous à Kinshasa. Tozo kuta na Kinshasa. Toye awa pona kolakisa ke tozo tia Fali Ipupa foya ko sakanate. Pona concert le 29 octobre yo. Et bo yinda na nenga ko sakanate. Bobo sakanate stade Fungamadja banda 10h. La présentateur va kosala mo belé. Bo ba ko introduire balé ki na so sala playback. Fali azan invité te. Mais honorable, balobi ke poni yo ba confio mission. Ya kokona bandeko poni batu. Voilà, na poni batu so tiki bango poni. Na mutata moko te na tiki. Manifeste-toi, manifeste ton intérêt. Yango na vidéo oyo contacter Adi Londolé comme on a eu compte na liste de ça le groupe WhatsApp. Soyez na Kinshasa, on vous a badge na yo pour total na 200 badges. Et en fait c'est un journaliste on va compte partout pour les gars partout. Pour pas mon abattu, c'est pas sur la bien. Voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de souhaiter une très bonne et agréable réussite à Fali Ipupa, qui est en train de gérer un de ses projets artistiques. Pour après, on a qui va parler de presse. Badge pour les journalistes, badge pour les journalistes, parce que ça m'a samedi Oyo, na Kinshasa. Mais jeudi le 20 octobre, tout à stade de Martyrs, à partir de 11h, la Bengisi Presse Mobimba ya Congo.
tokutana wana soki boza libanda ya mboka botinda bareprésentant na bino comme ça bozala représente jour wana kata stade. Apparemment hôtel de ville estima qui combien de personnes dans le stade de Martyr? Non en air mutazomona qu'il y a à peu près 140 000 personnes bakoya mais stade de Martyr on a 100 000 mais biso tozo attendre 120 000 pour le goal à tozui il fallait assomer pelouse ya protège pelouse pour na makambo ça la bien normalement donc tout va très bien tozo zone sécurité à Martyr za assurer les conduits protège azali police azali manik sécurité bazali pour que musale ça la bien moi na aya azonga pe po makambo fallait azali à la jeune fille avec les télémans. C'est la saison Serge Badol, Joël Mabonda, Papa Lux, c'est là Tozonga, Zachary Azona, le coach Yemoko, Guy Muller, Zachary Azona, génération, il y a tout le génération aux années. Génération fallait aller à la jeune fille pour donner les télémans. On se va tigali. Dans ma génération, il y a pas mal de lala. Non, on va y aller. Boya, on va warrior, boya. On va le au sein concours à bloquer à ma famille. On bloquer tous les chapitres, double discours là-bas. Merci. En tout cas, un très beau concert. Ne ratez pas ce rendez-vous. En fait, Zachary dirait une chose. Nous sommes encore vivants, il y a un événement. Alors, il ne faut pas rater. Il faut pas rater. Rentre dans l'histoire. Tu diras que j'étais là. L'histoire s'écrit. Il fallait aller dans un stade. Yo y était. Bien, moi, on va en discuter là-bas. Comment yo zana kin et puis okoyete bon Bosco Boble bon débité batota janta bon batota là Boyuti Kolanda binomoko elobami nakanisi bolandi rendez-vous ezali jeudi na Kisasa na ba journaliste tout boyebi ke club original ya Kisasa ekozala pe ko couvrir makambo nyonso tout donc Gradi Mouya bakozala kuna po basala réunion et puis bakopesa bango nyonso tout accréditation ba badge ko permettre bango ba kota mukolo wana et puis tozola kisabino sikobota la retour triomphal ya Fally Ipupa déjà annoncé pe que ako bimis album na ye ya rumba o babengi Formule 7 na mois de décembre. Boye balibela ke donc na fin de l'année o batu bakobina na Fally Ipupa donc tozali ko lakisa bino retour triomphal ya Fally Ipupa et puis na message na oyo a pesi ba congolais na Afrique mobimba pour na sortie album na ye rumba na mois ya décembre. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. bozongi ndako bozongi mboka Kinshasa nazoya j'arrive le 29 octobre Binement Boito Landa, donc Touichi ko clôturer dossier on a parce que zali actualité oyo et ko passer na Kisasa. Donc pour rappel, Fally Ipupa en concert au stade de Martyr le 29 octobre oyo donc aux ala à guichet fermé kuna ba côté ka ba billet fo ko somba ba billet na bino bien avant ils allaient côté kama partout na ba station service ya Total ils allaient côté kama na ba place nyo surtout oyo boyebi donc vraiment toyebi ke ekole kamalamu eza même pas ya kozwa doute Fally Ipupa sera le 29 donc prochain au stade de Martyr donc to sengi deng tozo rappeler sous to sengi ba konji
Fali Ipupa ndenga zongi na Kisasa voyagera mingi bo pesa ye passeport na ye diplomatique parce que ya ye vraiment zali penza ya malamu mingi parce que azali kobongisa image ya ba congolais na libanda ya mboka. Donc sikoyo tokoti na sujet na biso ya lelo oyo tolobaki na sommaire ya émission na biso ezali honorable Pululu azwaki maloba na parlement po alakisake makambo mususu président osala effort mais bafakwa nano basilite yango wana tozali kosenga na président de la république IGF ezali kosala musala na yango mais IGF soki esali musala il faut epesa ba juge epesa justice esala musala mais nakanisi justice ezosala musala oyo esengeli esala te. Justice ezalaki kala ya malamu tango président bandi banosa fierté ya mboka na biso mais justice ekomi kosala bosoni ekomi koyokisa président de la république soni. IGF esali musala epesa na justice bakangi bafakwa babimisi bango makambo ebele donc tozala kosenga na président de la république justice ekoma neti IGF ekoma neti awa Paul financier oyo Sarkozy akomisaki donc bango moko bakangaka IGF ekangaka basala loi IGF ekoma kokanga yango moko ekotisi mutu na boloko parce que IGF asali musala apesi na ba juge allez manœuvre allez babimisi mutu ou bien bakati masolo mabe ezali soni donc yango na bapesa vraiment pouvoir à 100% na IGF. IGF yemoko esala musala boka bino moko totiela bino esprit avant de développer makambo honorable Pululu boka président de la République azoloba concernant kifakwa azali kokama niveau kifakwa ndenge zalaki ayako kuta ndimaki te ka kuta ndenge wana ensuite boka ndenge azali pe koloba po na ba juge na biso ya mboka na biso. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Je préfère vous dire d'abord Christian Lusakweno qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté, aucun amour pour son pays. Donc vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible cette corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées. Mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais que elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption. Mais rien à faire, la corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir
cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades, des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu des... Vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, mais c'est une... Mais comment vous, incroyable. Mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours? Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas. Donc il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc vous n'êtes pas satisfait aussi? Binomo Boitolanda, président de la République, tozana président de la République moko aloba bosolo soki ezali malamu aloba bolamu soki ezali mabe aloba mabe. Donc ba président ebele bazalaka ndenge wana tate ezali makambo ezosalama bato bazomona eza malamu te akoloba kaka eza malamu ezoleka malamu. Mais président na biso azalaka franc, soki ezali boye akoloba ezali boye akobongisa tozozela ezala boye. Mais yango wana vérité à président de la République na biso bato ebele bazali ko comprendre yango te. Donc tozongi lisusu na makambo elekaki boyebi vraiment et choqué batu bakamwe. Donc to féliciter musala ya honorable député zali wana ko dénoncer ko sala donc investigation ko yana makambo honorable zate ke honorable komi ale ovandisi bato zo kabla bambongo. Honorable azali wana député azali po na ko dénoncer po na ko sala ba loi po na peuple bango bazawana po peuple mutu avotaki bango, il faut basalela peuple oyo avotaki bango. Donc vraiment to sepeli na oyo honorable Pululu asalaki déjà bati DGA na kati ya SNEL na kanisi makambo ya ba courant oyo ezali ya manœuvre yendenga ozala kuna na kanisi solution kozoma nazali kolakisa bino mobolanda oyo honorable Pululu alobaki devant ba député, devant président et à Sénat Monsieur Mbosso. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Laissez les collègues intervenir, merci. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Président. Merci encore parce que vous êtes là. Votre présence nous sécurise. Honorable Président, dignitaire à l'Orient, et vous tous, mes très chers collègues, une personne élue députée restera toujours celle qui défend le peuple par la parole et qui illumine le monde par la vérité. Je vais commencer mon propos par la dernière page de la Cour des comptes. Je crois que cette Cour des comptes mérite d'être applaudie.
commence à être sincère. La Cour des comptes. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait raison que ces magistrats prêtent serment. Je vais lire un extrait. La Cour des comptes dit ceci. La Cour des comptes fait remarquer au gouvernement qu'elle a connaissance de ces mécanismes. À la page 278 du document numéro 6. Papa, cette route se retrouve encore dans le budget de 2023. L'anda degré et aventure. Donc, Oana Zali Rabi, il ne change pas. Dans le budget 2023, à la page 298, document numéro 6, cette fois-là, une prévision de 2 milliards 247 millions 281 846 francs congolais. Reste à savoir quand prendra fin cette manière de faire tant décrier, qui sème désolation et enfonce notre peuple dans les sous-développements. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Président, je suis toujours à Kinshasa. La réhabilitation de la route Bel Air, Bretel Bypass Kimwenza, a été financée déjà en 2021 à 50%, soit 3 milliards 058 millions 414 000 et 011 francs congolais. Mais on vient de décaisser 6 milliards. Président, ce qui m'a choqué, il n'est pas normal de voir au ministère des Finances une autorisation en paiement des procédures d'urgence de 18 milliards, papa, l'anda bien, hein? 18 milliards 565 millions 500 962 francs congolais sur un crédit de 29 millions 957 946 francs congolais. C'est-à-dire, on demande 29 millions de francs congolais, mais ils ont décaissé en mode d'urgence 18 milliards. Papa, même Satan le kakaboete. Biloko oyo même comme Guinara Satan zakaboete. Même na kisi ozui kisi banganga, akopesa mbongo boete. Vous allez plus loin, président. Les mêmes habits se constatent aussi au ministère des Finances encore, où l'on voit mbongo wana na lobby à 18 millions, hein, 18 milliards. Ça fait quoi? Il paraît, ils ont aidé un soi-disant l'Union des consommateurs congolais. Moi, j'ai appelé le président de l'Union des consommateurs congolais. Je ne sais pas s'il est là. Je les ai appelés. Je connais cet organe. Non. Ils ont dit, ils sont surpris d'apprendre ça. C'est très honteux. Président, un autre décaissement au ministère des Finances de 300 milliards. Vous savez que 300 milliards de francs congolais sur un crédit de 200 millions. 200 millions, mais on décaisse 300 milliards. Pour... Nazoye bisoyo, nga nazana no elenge. Lineto ezaka ya fier. Naza elenge. 300 milliards. Pour quelles raisons? Construction d'un bureau, les Beseko. Dans l'équipe de Beseko, rien n'a été construit. Et vous savez tous que dans le budget 2021, l'institution cours et tribunaux a un budget maximum de 281 milliards de francs congolais. Mais on décaisse 300 milliards. Kakaboy. Président, vous pouvez aller plus loin. Hein? On autorise encore un paiement de 19 milliards 155 millions 683 640 francs congolais sur 54 millions. Donc 54 millions, mais on décaisse 19 milliards. Pas 141. Mais bon, président, ce qui n'a continué, si je continue à lire, c'est choquant. C'est très choquant et révoltant. Président, qu'est-ce que nous faisons au juste? La pérennisation de ces fautes tant décriées éveille en nous une suspicion d'une thèse du complot orchestrée par le ministère sectoriel et le ministère concourant à la chaîne des dépenses. Président, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous qui venons des entreprises, nous qui étions des agents ou des cadres par-ci par-là, qu'est-ce qui se passe, président? Les DRH, directeur des ressources humaines, il affecte
3-4 salaires dans votre compte. Et après, il vous appelle, après quelques jours, il vous appelle. Petit Yavi, envoie-moi les 2 autres, là, toi, tu prends quelque chose. C'est ça la réalité. Parce que à Kinshasa, j'ai suivi les comptes rendus du Conseil des ministres. Les ministres se plaignent de ce qui se passe à Kinshasa. Toujours, on a affecté 200 milliards à Kinshasa, 500 milliards à Kinshasa, 180 milliards à Kinshasa. Les ministres eux-mêmes se plaignent. Oh, Kinshasa pendant que nous sommes ici, l'avenir Elengue, ça n'est pas encore terminé. Mais le budget déjà, j'ai vu, c'est 48 milliards de francs congolais. Ah, même Satan a compris qu'en Congo, il n'a pas besoin de maudire les gens. Il peut chercher ailleurs. Parce que les Congolais les fassent mieux que lui. Président. Résumez-vous. Na comprendre que ça lui passe. Na comprendre que ça lui passe. C'est Loba. Loba Kassi, résumez-vous. Papa, vous avez suivi les députés, les collègues, comment ils réclament. Ouais. Revenons dans les rapports de vacances parlementaires. Papa, c'est un miroir. Les vacances des rapports parlementaires, c'est un miroir. Si vous laissez les gouvernements, d'abord, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le laxisme. C'est ça ce qu'on appelle le laxisme. Et nous, scientifiques, nous qui avons étudié pour l'intérêt, pour être modèle. Papa, quand on étudie, c'est pour être modèle. Un député, c'est le lead, c'est pour être modèle. Quand nous passons ici, c'est pour que nous soyons modèles. Vous avez encore 1 seconde pour clôturer. Merci, papa. Donc, je disais que nous devons être modèles. Vous allez instruire, vous allez demander au gouvernement. Bon, ça ne sert à rien de les demander. Carrément, adressez-vous au président de la République qui a les soucis réels, vrais, de se distinguer dans le bon sens comme moi. Dis-lui de cesser avec cette aventure. Si ce que j'ai dit, ça vous a choqué, dites-vous que vous n'avez rien compris et que vous avez besoin de la notion de la pratique de vertu. J'ai dit. Merci. Collègue, la route dont vous avez parlé vers Kinshasa. Elengesa, papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa, c'est là. Non, c'est que ça parlait Kimboala, la bretelle Kimboala. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais Mbongo Bimana 2021. Jeudi. Quand c'est au Monit, Mbongo lance les travaux. Mbongo Bima Balia. Soko lingi yaka toko kende. Te, eko banda nango menanga na zo rappelo ka Mbongo Bima Balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na lo bakambala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président d'un bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale. Papa, eza mukie? Moko epesi yo nyonso. Ezali ke yo fozong c'est la moko oyo. Na nini? Na ba valeur, na orientation, na contrôle rigoureux, sans sentiment papa. Papa, s'il vous plaît papa. Kokote la bangote. Boyete papa, boyete. Peuple zo kufa boyete. Boyete. D'accord. Acté. Acté. Collègue Lombako, il sera suivi du collègue Passiza Pamba. Honorable président de l'Assemblée nationale. Donc, Bino Botolanda, ezali pasina mawa, nani akoki ko imaginer, qui l'aurait cru que Makamba Boye, donc bazo bimisa ba mbongo bazo tonga, banzela oke ba mbongo, banzela mususu ba tonga te, mbongo ese bimi, mbongo bimi na musala, o esengele sala et salamité. Na moment oyo na pays oyo ya Félix Antoine Tshisekedi Makamba Boye ekoki ko salamate puis ba koki ko bimisa kaka likamte zanet na kanambe balobi likamoko mutu ayibi ou be balobi likamoko bo etikali kabo yango tozali ko senga. Donc enquête parlementaire il fait salama. Basala ba enquête ba ke na makambo tina suka et salama po toyeba makambo ne lekaki boyoki bino moko ba monta wana. Honorable Poulou Lati, mai na munokote bomoni na suka. Ayebisi pemboso, ayebisi mboso makamna lobi yo kokotelaka batuana te bazali ba camarade na yote yo zali. Donc peu honorable zali représentant zali président ya parlement okoki ko défendaka batuana te soko bazali ba fakwa bazali ba fakwa. La route dont vous avez parlé vers Kinshasa. Elengesa papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui.
Elengue, c'est cela. Non, non, c'est que j'ai parlé Kimboala, la bretelle Kimboala. Alors, vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais Mbongo Bimana 2021. Jeudi. Quand c'est au Monit, Mbongo on lance les travaux. Mbongo Bima Balia. Soko lingi yaka toko kende. Te, eko banda nango menanga na zo rappelo ka Mbongo Bima Balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na lobakambala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président du bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale. Papa, et ça vous qui est? Moko est pas si nyonso. Ezali ke yo fozong c'est la moko yo. Na nini, na ba valeur, na orientation, na contrôle rigoureux, sans sentiment papa. Papa s'il vous plaît papa, ko kote la bangote. Boyete papa, boyete. Peuple zo kufa boyete. Boyete. Atangeli Mboso banda politique banda ba poste oyo azwa ba depuis Mobutu tisikoyo bomona ki Mboso akosole tate donc na soni ba moka lobby ka lobby oromona misale bandi donc soki honorable Pululu lo baratembe musala ngwe bandité donc ba misusu bazali ko lo barato banda ikombo donc okamoraka donc reine Angleterre banda donc pouvoir ne na ba 1950 ba misusu pe bazana Congo ba umeli kutu koleka donc reine d'Angleterre bango donc politique kango na bato bazana kaka bato musu bazate donc bomoni donc président Mboso azaki bozomona azaki gêné donc honorable Pululu ameli soité a timai na munokota alobi clairement a sali banquette ake ko vérifier do alobi makambo oyo donc batu kutu basatanda kité donc vraiment to féliciter honorable Pululu donc azalaka ndengon boyebi ke o penza bimisa pe makambo pe père de mère alobi kutu ba koko pe bazala puis mabele ya mboka na biso ba ko tekela ba étranger te un jour ekoleka loi wana ekoleka Congo za ba congolais yo po kende France fozwa identité mais po kende mboka kozwa identité te osana eloko te ya mboka na biso elakisi ke mukolo mboka kotikala mukolo mboka yo yaki koya totangaki classe totangaki balobaki so tobotami tata moko mama moko te tokobenga na ba demi frère nakosi yo ya koya tata no congolais mama no congolaise te to mama no congolaise tata no congolais te to so ba demi frère boni lingo partager même responsabilité na ngai ona nini okoma chef du village okoma chef coutumier ona nini oui, pourquoi on va pas chef coutumier belé ba kufi na à partir de 2011 qui 2018 ba chef coutumier belé ba kufi oui bitina ba boma ki bango po histoire les à la souté ba oba mais mingisi lo bazoko ya ba comme ba chef coutumier oyebite que quand un vieillard meurt en Afrique c'est toute une bibliothèque qui se brûle souci na bango ezali ba vieillard ba za la souté bana ba za la histoire te bokoma ko lo balingala mutabota mina mboka mawale balingala finalement on comprend le côté oye na classe bazolo ba français obungi na nyonso moyo comprendre makambo ezate ole botanga Congo bozotanga histoire ya France bozotanga histoire ya Brésil bozotanga histoire ya États-Unis mukolo lino kotanga Congo est-ce que bozo comprendre te yango ne litino mona moko litina ngande yango wana comment yo gote oso mazam yo mutu moko ozana 2000 hectares ozana 18000 ozana 80000 200000 hectares na ndeni ozongo banana ye chef coutumier atekelaki yo ya botame ko bota makuti mabele ya tekango bongo bano bako ya sima bako teka nini yenda zana nzala koleka batu nyos on ne vend pas la terre basedaka yango pour un contrat pour une durée renouvelable mais mabele ko kuma jamais ya mutu jamais mabele ko kuma ya mutu jamais tala caméra moi li lobe pa ba kongomani basolanda ninga boza wana bosala ba marche pona makambo oyo ko sunga binote banda na kotsaka eloko wana to sala commission ya makambo etali bazama na ba minere bomona commission wana elegaka te mais bozo sala ba marche makambo ezanga tina siki bolingi changement banda ka liboso na bozo lupango na bino lupango eza ya bino te yo lingi changement ndenge nini lupango ngo d'abord eza ya bino te ba minere no samboko eza na maboka bato yo za na bezo kongo ebonge ko bongo ndeni lupango eza ya bino te lupango tata tikela bino bopesa na ba voisin ba mange bota bango nde babukaka malale kweboka bango nde babukaka batondole bota na sema bele bango nde bazwaka siko yo zo za na bezo okobonga ndeni d'abord tozona no mboka tozwi mboka nde tozongi sikoyo kotala awa nini manga oyo nini minere oyo nini diamant toteka tozwa mbongo tokabula ndenge nini mais biloko nyonso eza na maboko na bino te
est-ce que Bino Boza sérieux? Mundele à quoi ça raté? Alors bien, Bino Bozali, les pays les plus riches du monde, n'a pas Mabele na Bino. Et ton moni bilo kwango. Mais budget na biso 7 milliards. Ba loka biso ou bien tozande bandoki. Merci mon amboka. Bon comprendre makambo to sala. Ngai loba na onios. Nga naza congolais de père de mère. Bato musuba komba congolais na 1900. O koko nanga na 1900. Ba musuba congolais na 1800. Mais tozonga 600 ans avant Jésus-Christ. Yo koko na zagi nani. Koko yebisa nga mabele na bino yango. Bozo kosana, bozela. Merci mon amboka. Voilà, merci. Et c'est là qui peut de continue pour nous. Merci d'abord au Balanda Kibiso. On a ici, donc vraiment honorable pour Loulou, au Yargonosa, Pena Snell et Kozala Masolo et Akosaranate. Donc, tout marqué, pause publicitaire, Nabiso, il y a un partenaire, Nabiso Ndeka Boyebi, Kodia Simo, Boyebi Ezali, société OEPC, opportunité, PCI chance dans le Congolais, surtout à comme propriétaire ya ndaku na banorme moko international na niveau ya Kisasa bazali na offre moko spéciale ya rentrée et kosukati na fin du mois donc 2500 osombi mabele na yo osali oyo lingi parce que kodia simiza na projet immobilier bango to bakotonga bango mutu bakosala nyoso na bandako yango kozala identique mais soki bato ebele baréclame alors nga na lingi mabele na nga na sala oyo nga na lingi na mabele na nga yango wana donc à partir de 2500 ok osombi mabele na osali eloko nyonso lingi soko pe lingi kodia simo atongela yo moko kaka et puis bobo sanate tozali pe na gigiling.com gigiling eza plateforme oyo ya ba échange ya service ya ba congolais na ba congolais kuna boko kuta na ifo kota kuna osadere kuna okoteka biloko okosomba biloko soki pe ozali entrepreneur ozana makambo okomi vendre kuna na kati ezana makambo ebele tosengi na bino bokota na gigiling.com ezali neti Facebook te bokoti obeni bozo solola non okoti kuna os'inscrire okomona makambo ezali ebele kuna et puis bobo sanate sepela TV décodeur abana mboka bobi décodeur wana ezali ya moke otambola nango partout différence ezali otambola nango partout ya mukie au branché sika tout ezali et puis vraiment ezali loko ya bana mboka donc bagou ya bana mboka na bisengo ya bana mboka mwana mboka kama mtu akoyeba donc sepela TV bo somba yango ezali ya bana mboka tozali pe na wami business ya mama na biso Mireille Wankake azali ko sala vraiment musala makasi pona ko aider bana mboka na côté ya fret na avion ou bien fret maritime okay opesi ovandinier okozwa biloko na yo kuna na kati ya Kasavubu tozali pe na restaurant na biso na Paris Galaxy Mambo restaurant ezali moko to recommandaka batu Galaxy Mambo spécialité nango ezali ba poisson ya munene wana ba touriste même ba yaka pona kolia yango donc restaurant ezali moko awa na Paris Galaxy Mambo tozali pe na salon de coiffure na biso oyo to recommandaka bino donc na Paris soko yesika ko kata suki ezali salon de coiffure El Binto coiffure ya ba professionnel au Kotikuna au Bimi ba moni penzake au Kati Suki. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Oui, na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbise sana makakaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo petit histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyengeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei saveur, savonnier, savigné. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge, tu pesa appartement na kati ya poto, solution monani, ozana posa ya sala concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement, osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement, ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini, pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto, ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge, ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Bisanga balobi bonne nouvelle ye surtout pour la bana Kinshasa peuple bana wa bazala province et surtout pour na bino ba diaspora botu nanga nini yo lingaka kosoma biloko yo lingaka koteka biloko balobi site fungami na kombo ya Juju Link o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi okoma membre s'inscrit kaka na kati ya site biso yo moko kota na kati Juju Link okomona yo moko makambo etikala komona te ya malamu Juju Link depuis kala yo zalaki wapi poko tabino moko na kati ya site pour découvrir ba merveille biloko o etikala jamais kozala ekeyo. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux. Bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais ka mutaye bango.
Congolais kaka mutu akoyeba elengi nini yo kaka. Donc Congolais kaka mutu ayebi yango. Donc Sepela TV za ya bana mboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya bana mboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano, 75 018. Wami Business, avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la solution là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Tolobeli makambu oyo elobami na parlement po boyebake mboka na biso to witi mosika. Tuwiti musika, imaginez mutu, a mesanaki na bizaleli, ya mabe, donc 18 à Kanambe, 35 ans, soka ya Mobutu, donc pour Lungula yango na mitu ya batu, ezali vraiment, il faut thérapie moko amunene, ezali makamoko boye, présent yokokuta, ezali makambu ekosilaka noki te. Mais tozali kolakisa bino ke po boye bake tozali na ministre parce que bato ebele bazali ko critiquer diaspora oyo ekenda na Congo kuna bazwa ba poste balobi bango mutu baye ko bebisa makambo mais tozali na représentant ya diaspora oyo sala fierté ya diaspora oyo witi awa na poto azalaki docteur awa na poto toyebi ba cabinet na ye na poto na Bruxelles tuba biso batonga toyebi penza dokotolo ya solo oyo akomi lelo ministre ya santé son excellence Jean-Jacques Mbungani oyo azosala fierté ya diaspora na kati ya gouvernement ya Sama Lukonde na kati ya gouvernement oyo ya président de la République Atchaki. Donc yazali l'un des rares pour ne pas dire rarissime oyo azosala musala na ye malamu mais bandoki ya Congo bakolakisaka makambo ya malamu te tozali kolakisa bino bato bandolo bapesi badepute banini basomba bambulance te bambulance bapesi wana ebele basombi est-ce que batelevizio oyo ya bandoki balobeli yango te tozali kolakisa bino ministre biso ya santé monsieur Jean-Jacques Mbungani azali kopesa
ambulance na bopito botala et les kaki na kati ya Kisasa. La cérémonie de remise officielle de ces engins roulants s'est déroulée dans le cabinet de travail du ministre de la Santé situé à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa, et cela en présence des plusieurs partenaires techniques et financiers de son ministère, parmi lesquels l'OMS, Banque mondiale, ainsi que du directeur de l'UGPSS. Ce geste du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention vise à renforcer le système de surveillance des maladies. Les provinces de la Mongala, de l'Équateur, de Maïndombe, de la Chouapa, du Sud-Bangui et de l'Ituri sont donc les principales bénéficiaires de ces ambulances. Financées par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS, cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet multisectoriel en poste Ebola. Dans son mot des circonstances, le ministre Jean-Jacques Mbungani a salué les efforts du gouvernement de la République et ses partenaires pour leur appui au système de santé dans les milieux ruraux du pays. Une ambulance est également donnée en appui pour la province du Nord. C'est un moment important parce qu'aujourd'hui, grâce à l'effort du gouvernement, avec l'appui des partenaires, nous avons doté plusieurs provinces du pays, en engins roulants hospitaliers avec donc les ambulances pour pouvoir aider les populations. À cette même occasion, le ministre de la Santé a également remis des ambulances en appui à la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces deux provinces de la partie est de la RDC ont également bénéficié chacune d'une ambulance grâce, cette fois-ci, au financement de l'Union européenne. Il faut noter que le ministre de la Santé a remis à titre symbolique les clés de toutes ces jeeps ambulances au secrétariat général à la santé AI qui est chargé de les acheminer jusqu'à leur destination finale. Alors d'abord, j'ai découvert qu'on avait les mêmes racines, puisque Monsieur le ministre a une maison à Namur, dont je suis originaire. Donc déjà, dans les rapprochements qui existent entre nous, puis sa formation évidemment de médecin, il connaît extrêmement bien notre réseau hospitalier. Et je dirais que ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le côté concret de nos réunions. Nous nous sommes rencontrés d'abord par une vidéoconférence, nous avons tout de suite échangé sur la façon dont la ville pouvait aider, et j'ai apprécié le ministre qui nous a dit, voilà, si vous voulez un projet, le voici. Il a cité directement un hôpital à Kinshasa, en voulant travailler sur la mortalité infantile, avec des pédiatres, avec des obstétriciens. Et donc maintenant, le projet est en train de se lancer, mais j'apprécie vraiment le côté très très concret du ministre. Mais d'abord, c'est une grande satisfaction, et aujourd'hui d'être reçu ici dans ce beau cadre de la ville de Bruxelles, le bourgmestre qui aujourd'hui, avec son équipe, nous présente un projet dans lequel la ville va appuyer les structures sanitaires en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Nous avons ensemble identifié le chemin à suivre. Ce chemin sera de contribuer à la baisse de la mortalité infantile, tant des enfants de bas âge et les mères lors des accouchements. Et nous sommes en train, donc, les deux équipes, de mettre en place ce projet qui, dans un court délai, pourra aboutir et va aider efficacement nos populations à Kinshasa. Dans les jours à venir, on va vraiment mettre les équipes ensemble pour vraiment le structurer, parce que comme je l'ai remarqué avec le ministre, on veut c'est proposer des choses très très concrètes et pas juste des pétitions, pas juste des accords bilatéraux dont on ne sait pas encore très bien ce qu'il y a dedans. Nous, c'est vraiment concrètement, l'objectif est fixé par le ministre, travailler sur un hôpital et la mortalité infantile et des mamans aussi, et d'avoir une vraie formation et équipement des équipes sur place, et je pense que les choses sont très identifiées et vont aller très vite. Donc, ça sera une très très bonne collaboration entre les deux villes, Bruxelles et Kinshasa.
bino moko boiti kolanda donc ezali vraiment esengo mingi depuis que ministère ya santé ekomi na monsieur Jean-Jacques Mbungani akomi wana bino moko bomoni ndenga gérer makamba Covid ndenga gérer ba Ebola ngai koya donc azali na mentalité ya awa donc abano ko sala musala awa donc poye ba kangena ba masolo ya kifakwa ko sala mate donc tozali vraiment ko féliciter donc excellence Jean-Jacques Mbungani na musala azali ko sala azali fierté ya diaspora bomoni bino moko ba ambulance oyo ba pesi na bopito donc vraiment ya sika ezali musala moko kitoko donc une fois de plus tozo féliciter le ministre de santé Jean-Jacques Mbungani na musala azali ko sala ezali ko mona na miso abato azali parmi ceux qui le leur remaniement sali bazali donc ya azali parmi ba ministre toyebi ke ba ko reconduire na poste ne parce que musala vraiment ezali koleka malamu lelo penza ezalaki sujet oyo tolobelaki bino ya honorable Pululu makambo alobi makambo ya boto ndimaki te tokoki koyoka ngo na misu na biso toyoka ngo na matoi na biso tomona ngo na misu na biso mais alobi donc député il faut bomoni ndenge ntango asisi azokende ndenge bafélicité bomoni abeti lisolo alobi donc président parlement yo oza wana te mpo kotelaka bato il faut yaka tolongolaka bango bilamba tolobelaka bango mpo balapa. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, et puis en 2021. Jeudi. Quand c'est au monit, jeudi on lance les travaux. Mbongo et bima balia. Soko lingi yaka toko kende. Te, eko banda nango menanga na zo rappelo ka mbongo et bima balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na lobaka mbala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez, le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président d'un bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale. Papa, et ça vous qui est? Moko est pas sur nyonso. Et ça dit que yo faisons que c'est la moko. Na nini, na ba valeur, na orientation, na contrôle rigoureux, sans sentiment, papa. Papa, s'il vous plaît, papa. Pourquoi tu l'as bangoté? Boyete, papa, boyete. Peuple les koufa, boyete. Boyete. Vous allez vraiment féliciter député Nabuso Oyo à lobby makambo donc député Nabuso Pululu na musala zali ko sala parce que déjà soka bimika devant ba caméra alobara makambo moko bozo mona pensa que ezali na intérêt ya peuple. Tosengi ekoki kolekaka boyete makambo ezali tellement très grave, il faut enquête parlementaire et salama ba bengi sabatuana ba yakose justifier devant Parlement, bomoni lelo awa witi koleka tomoni penza ke faut qu'on dise vraiment que démocratie comme namboka na biso. Est-ce que bobandoko mona ba séance ko ya parlement na l'air kanambe bandoko lekate mais siko bozo mona makamutu eza polele zali koleka bomoni ministre ya transport abiki na makambo alingaki donc motion de censure ekwela ki ya méfiance balingaki akende mais abiki na parlement zo mona ke ministre azoya azako banga na kati ya parlement. Mais na l'air ya kanambe parlement ezalaki donc ezakut natina te mais bon moni ministre ya transport abiki na liwa balingi donc alongwa mbala moko mais heureusement que bayeko voter que babi batikaye donc pour mona ke musala o parlement ezali ko sala sikoyo ezali musala ya ko sakana te donc tout sengi penza ke makambo oyo le kaboité enquête parlementaire et salama parce que bakoki kolobaka boité ba dénoncer batu oyo basi bayibimisaki mbongo bautilize on ndenge mususu musala ko bana mais mbongo wana bazui ekei wapi on a vraiment il fallait to beta c'était le loto tika makambo ele kaboité donc tokolanda yango ti totala esika ekosuka parce que ekoki kotika la kaboité batu bayi ba mbongo babimisaka ba mbongo lié basala na musala bo basala musala mususu na gouvernement oyo na mboka oyo Félix Antoine Tshisekedi ekoki jamais ko salama boye. Po naebisa bino tant aussi makambo ya parlement oyo nazali ko yebisa bino ke botala kaka ndenge bandoki bazalaka kaka po naebisa bino batu mususu balali babulaka lobi na kolobani bomoni epanzani na ba réseaux sociaux bazokoma ke président de la République a nommé général moko oyo asa kufa
mais atakutu donc on dit atakutu mutango za donc soki ndenge nini baton donc ba nommer penza bazu penza ba nommer mutango akufa ba yebite que donc mutango akufa ba nommer ezali makambo lokuta ba démentir en déjà na JT tokotie la bino bokotala ezali journaliste na biso donc loi bois tangi na kanisa après information si JT na atangi même presque 3 heures du temps zotanga ka ordonnance donc akogi pe ko bunga yende muto a pronosaki kombo ya général wana mabe et kokani na général akufa mais ça n'a rien à voir donc ba nommé général akufate ezali des prononciations ya journaliste na biso penza sala musane malamu a écorchaki kombo yangwana epesi ndengwana bino moko boyo kandenge ba lobelaki yango ke ezali ndenge batu bazali ko panza te. À présent, nous vous proposons cette mise au point de la cellule de communication du président de la République qui informe l'opinion nationale et internationale que, contrairement à une certaine rumeur répandue dans les réseaux sociaux au sujet de dernières nominations au sein de l'armée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et commandant suprême des FARDC, n'a jamais nommé un officier supérieur décédé. En effet, par erreur de prononciation, la lectrice des ordonnances a prononcé Kisembwe en lieu et place du général Kisebwe Lamousseni, nommé à la tête d'une zone de défense, qui est un ancien commandant de la garde républicaine. Lauréat de la dernière promotion 2022 du CHESD, entendez Collège des hautes études et de stratégie et de défense, le général Kisebwe Lamousseni était affecté dans les zones opérationnelles de l'Ituri et de Otuele. Pour toute autre précision, l'identité de nominé, prière de se référer au journal officiel de la République démocratique du Congo. C'est signé depuis Londres Eric Nindou, directeur de communication de la présidence de la République. Bilomo boito landa donc ezalaki batangaki kombo mabe esali neti ke kombo ya général oyo akufi jamais bakoki ko nommer mutu akufa takutu mboka ngo soki ya ndenge nini ba nommer mutu akufa donc vraiment botika makambo ya pamba oyo bozali kosala so bozali kosala bino bokanisi makambo kitoko nde bobombaka makambo mabende bolingaka kaka emonana ya wana yebisaka bino fo bozala ba chauvin neti ba français chauvinisme ba français botala ba français ndenge ba kumisaka mboka na bango ba kumisaka mboka na biso ekoma makambo mabende tozali kobimisa po na kosekisa mboka na biso. Donc tokomi presque à la fin il y a émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Mais ce que tokomi na suka avant to remercier bato boyebi to remerciera batu na biso balandaka biso ba edaka biso ba partagera ba émission na biso donc avant to banda ko remercier bango donc tozo tenir ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na kati ya Suisse na Zoro Mabiala en Pangamunu. Zoro Mabiala yazali 100% fasciste. Donc ya zamu yombeme 100% fasciste azana sima ya fasciste soki o meki na makamba fasciste ako so lito donc taizo na soki o fili na box donc Zoro Mabiala donc azali sima président de la République a fêté qui anniversaire nae tozali vraiment ko souhaiter bon et joyeux anniversaire Zoro Mabiala Pangamunu Wumela vraiment parce que mboka ezali na besoin na yo merci na nyoso to salara na ba information oyo pesaka ngai po na 5 minutes avec César Ngadi donc nzambe abatela yo apesa yo oyo zangi a bomba yo o mona bakokolo donc Zoro Mabiala une fois de plus bon et joyeux anniversaire na registre kaka moko wana tozali kopesa pe bon et joyeux anniversaire na Jean-Claude Mabala na kati ya Paris azali master oyo donc totanga na ye na collège na chic donc vraiment azali moninga na nga ya classe totanga na ye na ba Brigitte Boula donc grande sœur ya Blaise Boula totanga en même temps na donc Rita Bola donc chic moko
Donc Jean-Claude Mabala zali ko fête anniversaire na ye masa. Donc ya masa nga penza chic donc na beteli bino anecdote moko boy. Jean-Claude za masolo kala donc ba mère ba fachete za masolo kala na kati chic donc ye ba toza na CEO. Jean-Claude Mabala donc de momi na ye ba ye ko bunda na kati chic. Baye penza na école donc moi si na école copine na école na copine mso à quartier aye na kati ya école na libanda donc bagarre bazo wele la Jean-Claude donc wana il marque biso masana gaso zo sekande ngozo sala bo Jean-Claude Mabala donc wana kamisa biso donc acteur à filmer wato zana ba petit Jean-Claude Mabala ba wele lié na des momies donc moko uti kota parler moko na école donc c'est ça biso donc bo comprendre wato zaina bana mike et c'est ça biso mabe Jean-Claude Mabala monique na bosana masolo wana te une fois de plus bon et joyeux anniversaire Jean-Claude Mabala donc mastananga vraiment nako bosanaka yote bobika to bandaka na ba dédicace na biso na Londres bato balandaka biso ba edara biso to bandaka toujours na Londres na honorable Jean Moutala to ebite ndenge to ko remercier na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngale honorable Jean Moutala merci na nyoso vraiment au sala rapport na émission na yo donc tout tikali toujours na kati ya Londres pour na repesa José Kano qui kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci nanyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Londres tozali kopesa Jano Matundu merci nanyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Espagne pour na repesa vrai chéri Beloti Mavungu merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toko pesa mbote awa na kati ya France na kati ya Paris a Fachiso a munene vraiment azali combattant na teli ba image to bandaki ko kende ko sala ba reportage ba combattant na gare du Nord azalaki donc abanda combat sikote combat banda kala et puis alinge mission na e a panzaka mission na ba groupe nyoso tout donc nazo sala légion na monsieur Jean-Marie Chibangu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei sikoyo na kati Afrique du Sud pour na repesa Gino Langa merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei sikoyo to tikali kaka na kati Amérique po na kopesa mbote na bité donc ce gars en Amérique na bité sur les États-Unis d'Amérique ou na Canada il va se reconnaître Dickens Kazadi na kati Amérique merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngato zongi suko na kati ya Belgique po na kopesa Jean-Paul Matadi merci na nyoso tout au ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi Poutou de Yalola, merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na Toronto, na Canada, tozali ko pesa mbote na Bonaventure Trésor Ochudi, merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Pichu Puituka Mbwemi na mona ba commentaire na yo ratisaka ba commentaire te sur émission na ekoti merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi lisusu na kati ya Londres pour na repesa Felika Tumba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Brésil pour na repesa mbote na Congolo Kalonji na kata Brésil merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi awa na kata Paris pour na repesa Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin Chai Mukenge Chai administrateur na kata groupe Chai Mukenge Chai merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Babi Kisinga merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jerry Mukuna merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très très propre merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Kisasa pour na repesa ancêtre Is Quentani donc azali ko passer ba séjour na ya azali na biso azonga na ekuna na Kisasa pokara na kosalela mboka Is Quentani, merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na Guinée-Bissau toza ko pesa Dodo Swami wana masalanga chik Dodo Swami donc na Guinée-Bissau merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Diedo Kumbi na kati ya Shell merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toko sukisa
na kati à Paris awa tozali kopesa dokotolo na biso Jean-Paul Jamba, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Prochain rendez-vous dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas en